Babi batumia surtout ya Récit TV etikala ozalate makambo ezalate babi Bobette Tulengi na benga suna nini mikolo nga benga Barcelone donc mokonzi na bango babi timbela ba commune ekiti siko na ndenge ya Kinkole mais Kinkole siko na place to kende to sola na bato to siko na ndenge fleuve to beta siko lisolo babi Article 15, article 15, article 15, to mema binobi keto dineni bino na partout, bino bobi la pesa ni. Oui, Bobette ça misiki donc to comprendre pena ndenge makambo ezalaka to comprendre sorti pena ba mbisi ndenge ezalaka to comprendre ni bato pena baluka ankai. Babi luka ankai babi de logique j'ai de gondo ka gondo to so la kaka babi Christian Malou liboko trepé ya filma sans trepé mais caméra bouge raté babi garçon swag. Oui, maman Christ appelé oui. Mona maman ta fleuve, j'espère que fleuve mon nom moi kala fort. Babi papa Doudou et you 86 000 boutons to fina puis saka na bango biso to ala bino confiance et belé Christian Malou na papa Doudou et you bosaka na oka ndenge ezalaka babi artiste playboy akoti makambo babi Bobette Tulengi suka. Voilà sikoto en direct on a kati fleuve Congo bana poto bana monde entier. J'espère que boyo kaka fleuve Congo yango Bobette Tulengi asaka pona redécouvrir nyonso obino bolukaka pe obino bolingaka lelo tozoke ko découvrir ndenge bato ba peshaka bana kibana poto ko atona kati fleuve tozo banda da ko visiter fleuve na biso ndenge tozo marcher mama nde ba mbisi ya minene otolukaka lelo na kim awa bibali bakomo kima ba mama. Voilà bomoni nina bana poto bokanga nina ça partout tozo na kati fleuve Congo oto mona nina malgré toi akufi déjà yo momoni pêcheur na biso ndenge kanjango onde nina boyo kaka nina lelo nyonso tout ko découvrir nyonso tozo mona oyo mama na biso o babenga ngo ni oyo o babenga ngo ikoko kombo nani papa na nga pambo yo machaka mwa papa na nga lelo baga papa nebi toza pêcheur lelo to kiti na kati fleuve Congo toza poso to yeba mbisa ngono bozwa ko ndeni komba yo ya munene oyo kambala moko okoti na kati eloko ba ngoni oza fumea oza boîte oza kai oza bela nchwaki nde bidona nde nchwaki yango za suki siko nchwaki joa rôle ni rôle nango za suki boîte toni na mai folongo na mai ni ya pepe omona mai kauki boîte jaune sec siko papa nanga difficulté nini bozwaka na kati nde tambola na kati ya fleuve difficulté na makasi ko zinda ne bale c'est mai to kufutu siko bokanga bambisi wana bosala ngo ndenge nini boza ba filet amato ba filet oya plastique to bolongo no na mona na yeba po biso to yebi yango te yango yo filet onde filet nde mbisi yango bokangi mbisi ana munene wana awa oyo babenga ngo nduka yango kanga matiti olingi matiti apo kokata nduka nduka nde yango nde bokangelaka lelo osoki nduka no oboaki yango na kati ya fleuve boye nde aposo bendi ndo moni mbisi zinete matiti eza boye kangi matiti bali kokata ndamu mbisi ya kata matiti bon siko mbisi papa na ngai lelo o biso bana basi ba mama bangala nde bato bakomo botola biso mibali na bikolo mosusu siko sekele na bango ezalaka nini na kati ya mbisi oyo kata mbisi eza kolamba kolamba mbisi kwa misola mbisi ama aba longo ndiyo fufu ekomi pote bangala temo mo loko na ese mo lele ta mobala olia tata mama akufile okufa papa na ngai toza na poso toyebaka mwa difficulté ni bozwaka awa po lelo oyo monde entier yeba ensuka mwa aide na yo mingi ezanga kaka
aider ceux qui bâtissent l'organisation bien, pêcheurs ont été balayés, gouvernement sombi, à Tijuana, bani côté que la scope. Mais le moment où sombi, à sombi bis, à 100 000, 30 000 à qui n'a pas été. C'est que vous avez bénéfice, papa la gagne. Bah on doit avoir bénéfice, mais le si que papa la Monica Kaboua, tu nous expliques là, il y a un monteur et ça l'a raté. Il y a un monteur et ça. Il faut aider pour pêcher le monteur. Bah aider le moteur et ça. Là, je suis pas ça, pêcher le moteur na bango. Yo suppose on a un problème nango, on a un bongo nango te ngo Monica o salela non oyo bokoko na biso na. Si le gouvernement azala na oya ye, o lobby nini pona yango. Ce que ça prêt aujourd'hui biso to boya te. Ah boya te. To boya te. Yo mutu ba engagé yo boya musala ba engagé. Est-ce que awa pena na kati ya fleuve Congo ba monter pe ya l'été zali o kangaba mbisia exact. Ah na RDC zate. Ah na Kinshasa awa exact mais RDC zali. O to ça ba pêche local. Il a pêche local. Mais mbisi za fait. Mbisi zibele. C'est que bakosa biso ba formol e boma biso c'est to préféré ka formol ce que to bi le mbisi biso mai awa kala Kinshasa bo le mbisi mai ba to ko lem. Ko mbisi mai za rabia zo sera makila rapide na zo tabu. Ngaba na anda ku le promettre que faire ya rabisa. Amuku to bale aba mbala mais so eli bon ba formol ba bi tete wana te. Amwe mbisi mai. Si vous allez me dire que ici, mais des signaux makila et zone belé moi comme ba vertige. C'est que mbisa mai est rapide traitant. Makila c'est que mbisa mai sur le haut il y a leur pêche et balé pour comment pour colonner tout. Si que tu as la richesse belé la carte mboka la biso to yeba ndinga ko exploiter ngote ba ninga libanda mboka ba ole ke la biso. Là mbisi moi ba lo moto benga na bala alors ko sakosa. Et na kena bina zwa ngo mingi na leka to ba 100 ba 50 ya mubesuka. Pesa ko force na zo. Papa nanga, tu as posé tout yeba la carte fleuve Congo. Tu as combien de sortes de mbisi na carte fleuve Congo oyo de jo yebi. Au sein de expérience combien au sein de combien de années. Na ba sorte belé. Ngala kikola o mete ba 2 ans. Sur 2 ans wana au monde ba mbisi ni tenge biso no ba kombo po biso bana ba yeba. Tuza mabunda tilapia, tuza mayanga, tuza ba fumbe, tuza ba makoko, tuza ba mbisi zebele. Oh simba kana mbisi simba kana mne babeka ko nina. Nina. Nina bimi kala kati ko na fleuve Congo. Azana sukala ki vivant ko simba yeke. Alengi sa makasi. C'est vrai. Yoko kitama ibo sa lengi si il faut bima na mayo o matana mukili. Ko mayanga so tout l'espace so komi courant la courant. C'est bon papa monde de la fin na yo ezanini pona bakonza mboka bayoka pe ba o bazali banda mboka bayoka ke tozana richesse monene na kati ya fleuve Congo na biso. Ça makasi na fosera peuple congolais biso ba pêcher pona kolia bisa mai ete bien. Bisa mai so to lia ngolo le mettre le 30 ya baye. Bien maman nani? Bato ba baete. Bisa za ngo. Merci papa Langai. Samba pambola bino. Merci. Oh merci pour moi comme la partie tant que kangi ba mbisi na biso tant que ici siko na wenze tozo mona mbisi na biso ndenge koma liboke asko ba sani la biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Il faut comment liboke. Oui. Est-ce que vous savez ndeni ndo? Ndena sokata boye. Longwe bekai yo baloli. Kai biwa kati nyoso. Kabonde za boye. Patunio. Nazoka bolango boye. Yo. Mbisi. Oyo mopongo. Mopongo. Yango nina. Te nina te. Eza comment mopongo? Oh mopongo. Nina pe mususu. Yango nde basi balia kate o basi baloba ke basi balia yango te. Yango yo. O yango te. Siko bana balia. Oh basi na mibali balia na bango o tumba na opia o tumba pe funga na o tumba pe o ndeki to. Papa nga e bongo ozo sala o. Aka libo chaka ko mno. Mo chaka. Mbongo. Mbongo yo pe mo ngala sala.
Papa Jacques Poisson est petit. C'est ça, Papa Jacques petit. C'est qu'elle est bazolanda eza kosolembisa fresh apekeli yango pena nde soupe bloke wana brillant pena bazonga ndako eza te balia mbongo mabele telema mabele telema ndezande yango nde baujana nde bakiti mpe na mbisi toyokala bana basi meki mpe na mbisi so moni mbisi aza mabele telema nde mabele telema eza nde mbisi oyo mbongo nde ujana e bangala bazo makambo alinga bizi papananga oyo nde baswaka wana mungusu esaka siko azopema oyo wana musombo likatu mama nanga musombo na likatu nde tokokutaka te makambo bangala bala makambo likatu bazande wana oyo nde komona bana poto eza likatu komona kaka bamosi moto oyebake bamosi eza na bilo mosu toprononce komona ngo mabe te to comprendre eza ndenge bangala faso balobela bilo na bango fo tokambola oyo nde likatu na ndenge mabe te omona mabe te oyo nde likatu toza na barichesse na biso na mboka na biso oyo nde tozonéglige ifo koede bango oyoki basusi na bango ndenge bazoloba badifficulté na bango papa oyo olobi nkombo nini likatu oyo ya moke na mobala yango nde ekoma liboke ntango boyoka liboke yango nazomema bino malembe asi bazosukola bapekai nde tokosuka na liboke bomonango ndenge liboke odela fe na bino papa na ngai eza nini oyo bakokosalela bino bapasi nini bozana baba papa na nga mot de la fin na bino eza nini difficulté ni bozalaka bango na kati mot de la fin na ngai eza papa Félix ata ni bateau de pêche na mai mpona mbisi ezala moins cher biloko mikolo eza talo bato bazolia bien te yango bato mi bakima balia mbisi baformale bakoka su te c'est formale fo bakanga yango bato bapréfère alia na mbisi babiso oyo obai badiamba mpo nini kongo ebonga te Félix tapena papa bini weekend boye atiki mbongo kozela ndako te makeli na mwasi mosusu elenge ya différent abongisa biso kongo tokoka te abongisa pena tolembi mbolo boseka ngolo wana ekoti fongolo wana eza mafuta bakokona te basusu aliango bakeleka mabumu babela alia na eloka fresh asa makasi ati yango wana libala papa na mama eza esu malamu te mpo ani mpona timbela baseke abongisa lelo towana mposa totimbela sekele na bino towana mposa merci bandeko na ngai tozolobaka na motoka kolakisa bino asiko tozokoma na etape ke ekoma liboke mbisi oyo bomoni oyo bakandeli biso kuna lelo nde yango oyokaka te liboke yango oyo papa nanga bonjour papa sikoyo papa na ngai liboke yango basolution nini oyo osalaka kati ya liboke ozotuta eza nini eza ai na litungulu ai na litungulu
Après avoir dans ndembi bana poto oyo kaka ndembi yango tobengaka sibuli na biso c'est ça non sibuli bonio na biso yango eza awa ekota lisu nini après na otsa tomate na biso eza awa biloko bozomona pilipili na biso mpe eza wana nyonso wana ekotaka na kati ya liboke oyo ezokimisa bambanda penda awa nde pena soki papa nayebaki enda abosani pena na ndako nomuna awa eza na wile eza awa nde yango ekoma liboke na biso oyo tolingaka wana oyo liboke yango tozoloba biso nyonso tout monde entier oyo boyokaka liboke j'espère que liboke wana boyoka yango na mosika yango tolobi ke tobandango bandebandeleko na kati ya fleuve Congo atoyi na étape nango bisika basalaka yango omona oyo eza ya chambre froide te oyo ezoya na baformal te mais oyo eza ya fraîche yango tokiti sur le terrain todécouvrir yango basalela biso ngolo oyo nzombo na biso oyo yango oyo nde fraîche yango nde yango mbisa mai ezokoma nde liboke oyo nde bato bazokima mama zambelanga nga mobali aokimanga te naozwaka mayele nayebi ke yo pene mpona salelo liboke oyo olinga nde nakini liboke j'espère ke liboke nde yango nde likambo awa awa toza na kati ya kinkole toza mpena na kinkole nde omona boye liboke ya kinkole ntango yo oza libanda mboka ntango oyokike ere okita ki ozala na benze okotana na oya kolia liboke ya kinkole yango nde todécouvrir yango ndenge basala yango ekotaka bebiso tomoni ngala yango topusana malembe mpo mama ya biso betela biso lisolo aka tolataka bekotokatala kaka kozala nango nini sikoyo tozokomi na etape tomona sauce na biso oyo basangisaka na kati ya liboke oyo babengaka kimisa mbanda pene ya bamamama tozwaka mayelo taka mibali na biso bakima biso te mpo oyanga akima te mpo nazwi mayele yeyakutanopanaka siko ntongo tuti tokoseli boye sa ndeni il y a ça depuis comprendre si je suis après avoir dans Belina après avoir dans poisson bis na biso c'est bon na kati après na balu son tout ça donc kosimbe non pas de problème eza mabete on moni be pis na biso mobimba basala yango sauce na biso liboke yango bo continuer mamba kimisa mbanda o tondoko oyoka boye yango babengi kimisa mbanda ndoko na sauce na biso o tomba mélange yango na kati ya ba bis na biso tomoni bangolo wana mabundu banini ntongo osalisa ngo nde yango nde toyoki sekele na bango bamama bozwaka bakali na biki bokomake po jamais bato balekela biso bapapa nde baokima bandako esala biso bien te ifo biso moko mpe tozwaka pratique tozwaka nyonso to mpo tosala nini topratike yango po jamais tokodéglige mibali na biso bakima biso jamais ifo ka bazala na kati ya ndako tolandalandaka biso tu tokoma baekole bisusu me tokoma bakoma babenga biso bangala ndeti nga naloba na nga nanga moto bandumela koma nanga mongala nazwi mayelo moye bakimanga eza te bakimanga te yo okimanga ka te mpona osalelaka kaboye nde na moni basasa boye ezalaki kaka ya kinkole ifo kaka kozwaka yango kaka na kinkole tokozalaka awa bana poto bilongo boyoka monde entier ifo ntango oza mposo olia liboke ifo kokitaka awa yango ozomona totala mpe kuna topusani totalatalaka nde awa nde yango tomona ti naye tomona ere bakati namoni ntango bakati nde ngolo
wana olakisa biso yango bakati yango kati nde osala yango esu ndeni ozwi sosi wana baloli tombisi oyo tokuna etape nini bosala yo na ndeko na yo esili wana tina kati bitongo pati mélange pena elamba mi pena no kina kati pena mo après donner notre grand makasa ni boke siko le tapa sur la salle on est dit ça ne va pas on est esili au côté oui vous avez dit qu'on a connu hein on a c'est bon tant aussi si vous savez ça on n'a pas droit les causes va cause au chongo wapi kutana gaz bochanga ngo na na grillage ebela na bakoni ko baletini bakoni ndengo mona kaka oza mona so bazana na mitir na bango o basalaka ndomo liboke na biso tosala yango na koni nde yango oyo omona oyo bochanga wana bobenga yango kongoni tono maboke nde grillage wana nde yango esala liboke po esala ekoma na position bokimisela bato babai na bango yoko mbai sikoyo bakimiseli nzambela yekolakisa mwasi na yendo akimisa basi mama aka emisela bino bobesolengi esalaka elengi oplate na bino dimeka ifuka kodekuvule eza kaka mo elengi nango ndenge omona yango omona ke bazoexplike biso ndenge ezalaka yenga kimisa basi bango mpona kimisa nde mibali yaya dana lisu bakimisa bato te tozwaka mayele po bakimisa bato te ya bazwaka mayele on ne sait jamais omona kaka nde basokola ngo yaya tokomi kuna na etape bauti kosokola liboke na biso siko bakomi na place o bamélange sauce na biso bakomi okanga liboke mama na ngai ntango osali sauce yango nde okomi osala forme ya supu esopana te mama na ngai esopana te mpona otiango kasa bien otiango kasa bien natie na moto etoki kitoko yango wana nde kopelisa moto nango ndenge bopelisi wana mama na ngai ifo lobaka bato bakokoya na kinkole baluka yo po ndenge ozokimisela bango mibali na bango baobeto te esule bambu kimisa mbanda Pauline Mbaka mama nanga na kinkolo chez Pauline Mbaka okuta liboke okimisa mbanda moboto osombo malangwa nzombo na liboke ya ngulu ya kitoko mama bando osala liboke osali combien des années pendant la liboke depuis 2002 ce qu'on t'a si le mobana kasi natangisi bana bataka mwa fois mama na ngai otangisi le mobana bana talaka timwa na ngai suka siba za deuxième CO na bonga mabote oto benga bino na monde entier to ko benga 7e pour la biso ba kongolais ba tshedi biso 7e na biso pour comprendre ta batna bana langue na bango ça moi na a commission na niveau 7e ndongo zomona koe ni porta ngo mama ndongo kangi yango ndongo kangi boye mama na ngai esopana te talaka seki bana poto ya boye ezalaka na kinkole chez mama na biso ndongo bomona ezalaka na kinkole ndongo bozomona bolingo kebakani après mama chez Pauline Mbaka nde oyo kodécouvrir liboke ya solosolo kimisa mbanda mama ndongo kangi boye yango nde oketya kuna na moto etokaka na kasa bongo mpe ebimi kitoko makasi olie oza desite oya esumba mibale et bon les biso ça c'est ça aye kofanda nde na moto ndomona moto boliboke wana ndenge ezokende lelo oyo liboke koti na kati ya moto banini tozodécouvre ti tokolia yango biso mpe tokoyoka elenge oyo bapapa bakimila bandako
biso nyonso toza kaka po tosala tolanda ndenge ezala toyekola kolamba toyekola ndenge obatela bapapa nde tobatela bango na kati ya liboke tozaka liboke na biso na moto tozozela yango tobanda kotookaka na kati ya moto nango. Merci Balandi, émission la mission Tornade. Ah, le loto comme na to découvrir iboke na biso ndenge lambami ndenge zaki toko ndenge kimsa manda yango to ko découvrir yango comme na suka ya émission biso oto lingaka bo sentir kaka de dos aboye yango to bandi ko koma iboke na biso bonjour papa na ngai to za kaka ba soutenir biso émission na biso de boye biso nyonso ndenge to za yango liboke na biso papa na ngai liboke oyo façon balambeli oyo tonde nabi suka la ba faire mama mboyo ezalaka na kata TV donc le baroud de trop exaté on se fait là comment volume on se fait là trop bon on yoka non on yoka monter yango ba c'est la plus basse tout terrain là ba kima moi ndetse na nga ba gwa bo ba kima ngapi na ndetse ngala ba kima ona yo ndetse ngando Yo kamo sakalaka bala poto sakalaka ngali yango yana mikamo déjà pour la troisième fois mon alliance comment reconnaître moi qui a bâti dans sakalaka mais la bien dans sukala va faire ba Christian m'a dit beaucoup de critiques tout ça Christian m'a beaucoup de critiques ya monte so mona ba image ya boyo ne bo solisanga do no monde biloko ekima ndeti mpe na modelo alobaka ekima te posatwana posato yeba kuno yo nde moto meki biso tomekango omekao déjà mamba efo meka sikoomeka eyekala mato mweso te olia te soche ka okonesa mato ngo ya boye ezalaka te ezalaka ba récidive ozwango ka biloko ya boye ya récidive baboya na meka ifungama mpena yoka bakimisa basi yo moko comprendre ke garsona oyo asali okalobike okimisa basi omoni so bato bana posa ya maboki ya bien babi na Claudia donc suka la va faire donc espace au Claudia la grâce suka la makambo so yela kitole faut expliquer batu bien que bakenda kala batu babima ibanda mboka so ba de ouais il faut pas découvrir que eza kitole so un espace Claudia ya quoi Claudia la grâce au découvrir maboke ya bien basala awa omela basanga bio o bino boyebi te bana poto
nyonso bolinga andekani eyali bakoi na biso bandima nini eza nango yo moko découvrir mama na biso tona mposa toyeba oyo eza récit tuvi nyonso to oyo opesela nana mposa nayeba liboke mama bamibali bakima bino à cause ya koprépare boprépare bien te boyeba kolamba te tande basaleli biso liboke na biso lobini commentaire eza vraiment te liboke eza bina tellement kitoko eza vraiment kitoko je aimais donc nazangi meme maloba liboke yango eza tellement kitoko mera tellement kitoko noloba tellement kitoko c'est ça que eux nous préparer liboke te mpona kobatela mobali nokoma il faut yebisa biso po ndenge ezalaka kaka bana poto bino momboyebi kua soya eba olamba te me nga nakomi mais libala ya liboke te liboke eza baaccessoire eza basentiment ta moke libala ya liboke te makambo eza na makuna te makambo ezalaka kaka na réussite tv chaîne bina ya mokambo mbongo autrement dit pa moto na nzambe papa Bruno merci papa elo na grâce à papa Bruno toza awa na esika na grâce à mama Christa Pele mama chérie mama na kati ya kinkolo vraiment nde kaka ezalaka tozolia tozomela j'espère que mama Christa Pele eza tellement kitoko mama suku ntango okita bina na kini toporte gara ya mama na biso kikole vraiment yo po découvrir o biso todécouvrir na kati ya kikole na mapoke na bango ya mingi ya koloba yango wana bobetulengi la chersi yo mosanti mokusa talo yango nde toye bocomprendre ke na